Soko tate. Tika foyer à Batou, bakabwana te étalé. Il a mal parlé contre maman Alia. Alia c'était la femme que Kofi a lelaki mingi. Si vous y a un bon nom à mon aïe na torotana na ba break. Et ça maman a bisu de ebakia. Kumisa Cindy na yo. Kumisa Kofi. Mais tika maman Alia. Oh azana mobile ya mondele. Tu as des preuves. Tu as des preuves? Didi ne s'aime ça. Azana. Ce qui vous taquer yaye. Ilonga bana mike. So tiena Didi au moins ne papa cousine. Ko lo banga mamuzu te lobby o ebité. Pas au moins na lobby beshita sima. Nini susu. Oh Alido. Que tu as Peter. Esprit de mort. Mutso qui là na cimetière, esprit de mort. A Kokate, il fallait un camarade de président français. Ba okangaye. Mbaloso bazo qui qui ça c'est alingata. Ensemble la soute. Fallait beta ngo ba période où il y a un beta le 25 on a yé acheter le 25. So nga na senti que yo adversaire là. Tu beta na face à face ou bien le même jour, yo beti go na beti koto. OK na 7 na 18 000 places. Pour déjà il y a 40 000. Vendredi 1er décembre 2023. Bruxelles, la Madeleine. Le Molodolidé arrive pour un concert humanitaire pour l'Est de la République démocratique du Congo. Une soirée exceptionnelle où la musique et l'humanitaire se rejoignent pour une cause commune. Venir en aide à ceux qui ont tant besoin de notre soutien, aux plus démunis. Pour toutes les griffes partout dans le monde, je vous salue. Et je vous reconfirme que ce 1er décembre, nous avons un grand concert, un très beau concert dans une vraie salle de spectacle en plein Bruxelles, la Madeleine. Réservez dès maintenant de places standard à 45 €, de places VIP à 65 €. Un supplément de 100 € pour le meet and greet est disponible. Soyons là et ensemble, changeons de vie, unissons Umoja pour la paix. À l'est de la RDC. Une production exclusive de l'orphelinat Gunguna, la Skifama et la ville de Bruxelles. Fini le stress! Nakatia États-Unis! Restons chez Lisa Loboko pour Nakolia Biloko Kitoko, repas Yaban Africa. Communauté congolaise, communauté africaine, et Zalaba Spanish, peuple américain, Yaka Odegiste Foufou, Yaba Congolais, chez Lisa Loboko, Awakaka na Champaign, Urbana, Illinois, USA, et Sikawapi, Okokuta Meni Lokola. Ntaba, Motu ya Ntaba Batula Dongo Dongo, Nkoba, Yako Mweta Pilipili, Mpakasa, Namosaka, Basambwisa Yangora Ngai. Tonanga nini ya? Musique douce, okolia okomela, kasi, kobosarate, karaoke, détente, peb activité ya ndenge na ndenge. Mama Lisa, mufinuku ya États-Unis, apesi bilengi na kati ya Champagne. Awa, yaka olia madesu, batula mabumu ya ngombe ya sexy, awa nde epai bilengi elali stress na États-Unis abu o pia eyakania oyoki omoni o comprendre simba kanga pe bombake adresse na biso ezali se moko 208 West Grix Street Urbana Illinois 61 801 Lisa Loboko Mufinuku ya États-Unis. Nzambe ya makusa. Tata mama bisika nous zali na mokili mobimba. Communauté congolaise de manière générale. Na yeli susu epa na bino pour ko sala bino cadeau offre o ya monene ezali cité moderne Africa. Yango ezana sima na ngai awa. Ça veut dire que tous na maluku bande konyo so baye yango. Alors, ma référence, on a la zone économique spéciale de Maluku. Si on a juste à la droite, on a entrée Vodacom. Na entrée Vodacom, on a les cité moderne Africa. Si on a les Vodacom, on a cité moderne Africa. On a accessibilité, on a
moko za jeep moko za motuka ya se mais awa ata auto benga catch na Kinshasa ba IST ba vite to yaka na moto ekokoma nyonso ekokoma sans problème oye pona ko sala choix na yo. Je vous rappelle batterie auto za koteka awa za dimension ya 20 mètres sur 20 prix na $1250 12 dimensions il y a 20 mètres sur 20 bengangai rapidement na numéro oyo plus 243 999 52 66 52. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule Bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir il y a 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa bokosepe la jolie kitoko. À partir il y a 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir à 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir ya minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepelisa bino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info, avec Frank Stemai, Yandankala, Twende X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Allez, bon début de week-end à vous tous. Merci de la confiance que vous accordez bien sûr à nos programmes. Nous sommes chez le prophète Denis Lessi. Bonjour et bienvenue. Naïbi Kibozé Belé. Bolinga Radio Oyo, Frank Stemai et le prophète Denis Lessi. Merci, surtout dans l'encouragement Nabino. Merci dans le soutien Nabino. Merci dans les multiples messages que vous avez chaque jour. Chaque fois actualité, vous avez un rapport prophète parce que tout le monde a toujours Marambo. Il y a un mouton analyse et puis analyse naïe et ça Nabino bien à travers le monde. Merci. Alors il est avec moi, prophète Denis Lessi. Bonjour. Bonjour. Après la pluie vient le beau temps. Oui, oui. Namoni Clément. Tu m'as respecté. États-Unis, bien comment bima. Je peux bimé. Je peux vous dire parler dans mon dos bunda. Les abaga. On est le boyo quand la sola di basket quand la di basket. Ah, je suis athée. C'est athée. Ma veste est peine à Samboula pour Simbate. C'est Simbate. Mboule beti. Mboule beti. Na kuti au santé ça va après Mboula ça va. Moi repos. Ça bien mais ma repos et puis grippe ils ont résisté quand même. Moi, mais tikali mais ça va. Tu l'as monté la fois dernière que vous avez grippé. Bande ko bakanisa kineti. Vous savez on encore et pourtant voix ils allaient penser à grippe. C'est la grippé. La grippé. Comme émission na oye au salle après au là. Je ça va combattant. Ba combattant to tika tante. Sikoyo dossier au tomona kiyo na étape na ya colère, ezaki dossier ya Dodo Kamba. Yemoko na moni on dirait boyokanaki. Il peut te montrer qu'on a recadré à lobby. Tu commis wapi na dossier wana? Bon dossier commis kaka. To longoli malédiction d'abord. Malédiction yo. À 15 ans batone ba sala e pona vemboso to longoli en po eza sans cause. Deuxièmement, bango baloba ke a truqué statut. Yemo ko 5 pe bato ba de vérifier. Izaka ndenge zalaka. Izaka ndenge zalaka sauf que en 2021 Assemblée générale est modifiée qui
quelques éléments. C'était pas lui, c'est l'Assemblée générale. C'est-à-dire tout le monde était là. D'accord. Biloko ba on va montrer que pas longola ba longoli. Alors ba kenango et pas ya justice. Justice azala ipe wana ta ba modifier. Biloko. Ta ba commis na justice ba légaliser ngo ba approuver. Et commis légal. D'accord. Bon, ne ba on va bimisa que hier a changé. Mais c'était l'Assemblée générale. Batali, batangi, babi boyeloko yo boy photo to évoluer awa to évoluer awa to évoluer. Et on a fondé qui a modifié, mais a modifié. Donc, c'est ça. Deuxièmement, père, notion à père. Notion à père, tu expliques, notion à père et à l'ini. Moutuna moutouana père spirituel. Nenga na zabo na père spirituel. Kakez a père spirituel na ngate, Sonia père spirituel na ngate, tel mais bazaba ba mentor, ou trouver on va maître, ou ba bakisa likolo na biso biloko. D'accord. Mais tu as déjà ba grand. Donc voilà. Et tant qu'on va consécrer, va sacrer, ça dit que bah opposant quelques archevêques ou évêques, ou yo bah ko chapeau bah ya ko bonde là. Mais tant bazo sacré, ils a ba rite, ils a rite normal, il y a sacre. Donc ils ont un critère nango cérémonial nango ne ba sale lango. Ils a papa ya moli moté muta sale lango. Ils ali mutoyo ba poni pe a mérité. Azala kata cérémonie. Mais Azala, un évêque, Oyo, Azoa déjà sacré avant. C'est tout. Donc, ils ont dit que Baba Tata Molimo, que Baba Tchebiso Mamboko. Non, ils ont sacré. Donc, c'est sacré. Et elle était sango, Basaka, comme M. Labbé. Donc, il a dit que Baba Tata, Papa Naya Molimo. Non. Donc, Bissonde, Toza, Dodo, tant qu'on va sacré, il y a commis évêque général, il y a comme conseiller Batutu, l'église des réveils. Il faut que le pape soit voté. C'est-à-dire tout le monde qui est dans l'église catholique. Baozana Sena. Na bango wana. Na oyo nyoso ba olo bango nyoso wana. Bana sa dodo. Bana sa dodo. Parce que ton limier bandimier ngana na église de réveil réformé. Mais ba oyo nyoso bana réveil kuna ba ondimaye que chef na bango esayi. Aux anciens fondateurs, aux anciens. Il faut il y a le président de la République, ils ont voté président de la République. Aux à la professeur extraordinaire. Aux à la premier ministre, aux à Nani, aux à Tatanaye, à Botaye. Voilà, c'est. Non, si on a bango banangote. Oh, père, non, père du réveil veut dire Bunda. À quel zaki mon côté, Bazaki Charles Lessi, Mutombo, Basoni, Aviembi, Maman Langi, Papa Langi, Maman Rose Lessi, Kizamina, parce que Kizamina n'est pas même bateau Babane le roi. Donc Kizamina Kibila. Alors, maintenant, on va saluer le roi. Bango nyonso wana ba perte pour notre Kizamina na te avaye, na bongola motema avaye, na ancien par rapport na mais aza ya na âge. Mais la fabrication ya église de réveil. Donc boyeb si a comme père de réveil na non, c'est bango te. Na boyango, ça dit bateau bazayi wana pourtant bazo fongole le roi et ali bateau babandaki mais et la cité qui bangonde baza ba père ya batutu non. A père la biso za ba dina bala ba verno ba papa Kelani baza ba père ba mema qui est étranger. Donc bref, notion on il faut pas en respect na dodo parce qu'il y a chef na bango. On comprend notion archibishop archi nanio archevêque général ba évoquer kango mais il a eu concrété. C'était pas légalisé dans biloko wana. Donc des nervosités mingi ya 15 ça wana. Mais sauf que on lui doit ce respect là. Et il a combattu pas seul avec tous les autres, les Kizamina, les Mukuna et tout, ils ont commencé. On leur doit ça. Mais il l'obité que Bazali patron éternel non. Parce que les choses évoluent. Bisopet Zali. Bisopet Oza, la jeune pe bazo kola, batusu ba osala. Et pendant l'époque, Dodo avait déjà des grandes églises. Il était bien installé. Donc, bref, va minimiser, va respecter. Mais est-ce que vous avez dit que la guerre médiatique? Guerre exatée. Pendant que vous avez l'illégalité. Claire. Illégalité totale. Bengani Bango a parlé du peuple parce que le ministère de la Justice avait écrit une lettre que faire ce soir vos histoires. Là. Alors, comme Balobi que Bango, oui, qu'on s'en met là, Moutou. État présidenté, État ministère de la Justice, consacré Moutou. Mais institution,
Au sacré Moutou comme évêque général, il y a institution. Parce que ça, ce n'est pas l'église. Hein. Là, c'est une institution. Ouais. Là, c'est le gouvernement doit se gérer au travers du ministère de la Justice. Parce qu'il faut l'ongo la Moutou Moko pour remplacer Moutou. Il faut avoir des normes. Et Moutou Ana, réveil Moutou diriger plateforme, il y a un confesseur religieux. Donc, ceux qui ont l'ongoué, d'office Moutou Agoya, il faut qu'il y ait ça change beaucoup de données. Ça change beaucoup de choses. Voilà pourquoi le ministère, est-ce que l'acceptation lettre hôtel de ville et puis c'est une autorisation. Oui, mais au stade où nous sommes, après sortie médiatique, bon, bangonde bayi makasi na sortie médiatique. Mais de ne pas bimi. Te yoga bakenda giti et pas conseiller moko ya président ou à camarade ya moko na bango. Oyebika sixième à maître. Ba koti na parler dans la nation. Ba yambi bango ba profiter l'image avant le baketokelo le président. Président Yamba et mon ami Coutinho. Président Yamba Mbi a de responsabilité à réveil. Membre. Bon président Yamba Moukounate Yamba Kakenzate Belé à Péroana Yamba Bangote. Il y a des refus qu'on appelle des refus propres. Oh ya ebi ke logo yo na ho Yamba Batote. Bon. Conseiller que nous yebisa bango ba temporiser biloko na. Siko bango ta ba bimi na kati ba osa ko seka. Po ba lakisa bato ba libanda. Ba passer au bango ba manipuler. Ba lakisa bango ke to komi. Et là, c'est vrai, c'est la présidence. Place au Bazalaki, président Gobima pe wana. Muta yambi mi moi na yena moi livré. Président yambi ayambi ba gimisa, ayambi ba tutu boire le boya ba père rêvé. C'est une façon de montrer que le président ne voulait pas les recevoir carrément. Deuxièmement, Mbongo Dodo a yipsi bango bon, ndeka na yipsa. Gouvernement était en nuit. Mbongo nini ba pesa kana réveil ton abiso ba confesseur religieuse ouvertement pour te établir vol. Ouais. Il y a personne qui amène. Donc tout est tombé. Oh ba pesa ka ba mbongo yango ya tuni. Oh mbongo élection yango a tuni. C'est que ba koki ko ba répondre. Donc le président ne les a pas reçus. Un conseiller, il est en bas d'un ministre de la Justice. Parce que celui qui s'occupe de nous, c'est le ministre de la Justice. Bah, on va bouder. Ministre de la Justice. Il y a un autre qui a parlé du peuple. Parler du peuple, les institutions. Pour ça, les locaux, il faut autorisation et hôtel de ville. Dans le ministère, il y a justice, dans le cas. Bon, le ministère, ça répond que ce soir, c'est-à-dire que c'est un bloc. Nde babengani bango, bakei, et zambo soute. Nde bakei, comme ça, là, n'a pas maman langue kuna. Comme il y a le pan, on a bango, on peut battre bazala, qu'on a déjà bandimbala, là, on a bango à prière, on a bango. Azuga mouvement en abakoti. Quid de consécration? Évêque à la noire avec des rouges. C'est quel symbole? Comment un évêque général ou bazo nommé, il est en tenue noire? Tenue noire, ils ont le deuil, ils ont les chasse au kilt, ils ont boutou, ils ont biété. So mona soni à la taille pembe. So mona même va te bili va pembe. Yo na consécration la ta noire. Point d'interrogation. 2. Aux activités, en tout cas aux activités, dans la 4 églises des réveils. Mais mon pouf. Non? Donc, et puis, ça là qui réunion à Bango sans invitation, il y a ministre de la Justice. Dans le coup de colère, le colère de Dodo, Barcelone et Ayo qui bien été à l'ébon au Longolio. Une partie des gens. Parce que qu'à 15 ans, naba moko na balongwa déjà kona ba comment na au conseil au mona bango te bango tout na ba bien ba yewa na ba bio to za biso na au conseil bitumoto bundaka na kenda na bosolo mais c'était ça au dodo il faut aya awa guerre ngo cité na ibsa dodo ke baba betele suite à ciment ne bazongeli kuna bio a changé l'article il n'a pas changé c'est l'ensemble évolution ezali ke batika baza illégal. So batikité mais quand ba ko ba papa tsegedi ndenga za ko prêter serment na limité azai na gouvernement te naturel azai na gouvernement après ta serment devant maman mar ba mi balé bala ki za on petit na ba France donc ba ça ba théâtre là ba ça ne za ba maître yani ki maître ba luka ba ça la ndé arrêté na bango ba ça le logo na bango mususu ba kende démarche ba kende ko sala église de réveil bis ou église de réveil L
Kakenza ou bien le moins boy ça va et l'on est là bien Kakenza va nous travailler sur l'église na yé nebiso sala na arche yé pe asa l'église na yé kola ba na se retrouver wana pour koya ko tchaka mutune loko wana histoire pe silaka oko sala pe mandat ya mboka esili vanda. Merci beaucoup pour ba créo président Kasavu ba commis le maître du Congo té les agaté donc président Kakenza en tout cas avec beaucoup de respect tu es un grand prédicateur na lela au fort bénir libala nanga au zaramutu nanga na lela na maté na télé magasin zotea mais là au tapé à côté donc légalement baza à côté c'est Dodo qui est le responsable alors ce mandat n'est ici ba na élection. Allez voilà l'autre ça donc mutu moko te nani basali collation de grades au ba pesi mona olangi azui grade évêque mais azui yango ba boneleli mais ba norme yango pe sale magi za imbango mbango et puis ye moko mutu ba pesi parole de circonstance abani au matin au nom de Jésus tout ça Jésus te agitation boyété mot de circonstance c'est différent na prédication donc erwana ba consacré il faut ya ko prêcher ba tout yebisa ba tout merci nani talabo il était agité donc tenue noire donc ce sont des choses que nous on balaye et puis malédiction na bango ezonge la bango parce que et aussi ma vie mbo sauter. Allez on va évoluer parce que autre au chef qui de réveil à longole yango Dodo nga pena et toi niveau mo na longoli pe yango donc ils a doublement enlevé donc papa mboso zala tranquille donc zala à l'aise. Alors il nous reste pratiquement 22 jours oui parce que toi les 3 oui donc dans 22 jours concert il a fallu pour Paris la Défense Arena oui bah mais c'est bakei toi c'est la liste des journalistes où ils ont déclaré je pense que d'ici là ils vont dévoiler pour couvrir l'événement. Comment yo mo na poni parce que yo posant en liste était il s'est mis mieux que au la pain bateau ba la première partie là na Paris la Défense Arena. Non fallait va réussir son coup la moni peut faire attiper na oui na comment bon mais fallait c'est le guide il va faire le plein à automne s'appenda et musique au bétama ikina au bétama donc a petit fallait dire comme les frites ailleurs dire mon nene quelques jours donc bah tout pour ce quoi mais pour mi coller comme il a fallu soit ça les camps tout bando là par comment l'accès ba visa c'est liboso ba l'accès ba le on ba l'accès à terme na moni no ça l'accès na moni ba to jibe ba l'accès mais mutakoki record à ça te ba 30 ba 15 ba 20 bango tout ka ba na mike donc fallait l'équipe bango fallait aller à Sali, on n'est pas de 2 à Sali 30, à même 30 la pote. L'église, il y a bimi premier. Donc, Kotoyo, Bazo Kende, Bobo Kende Robeta, mais guide à Zawan. Guide Fali. Fali pourquoi? Autant les clips, il y a MH. Kitoko. Fali Bilo, on est tout ça. Maintenant, on les attend, et donc, on va accompagner. Et sur le péchanga, oh non, c'est vraiment la fille là. Fali, merci. On a. Négro a commis Mikili a souffrir passeport résidu c'est ça le clip mon clip ça dit qu'on a moni mais on a le bas et ça lié bien ma casse pour qu'on a vutuka bateau ba c'est qui est lelo voilà les gens qu'on fait prendre les bateaux ba na si comme maman et ça ce nit et à bongo Orandi hôtel vidéo Bokecho na cimetière Bokecho a Peter esprit de mort mutu qui là na cimetière azu esprit de mort. Oui, esprit de mort. Oh. Mais tant qu'il y a un cimetière, il n'y a pas de contact. Oui, c'est parti. Il est parti. Il est parti. À ça, sport, il faut payer trop. À ça, le sport. À Kokate, il fallait un camarade à président français. Bah, au Kangaye, Maloso, c'est que ça s'est aligné. Ensemble, la soute. Ensemble, la soute. T. Ensemble, la bosse pour naïe. Je ne sais pas si je pas zonga boité. Je ne sais pas si Portugal, là, dans Mboga Mobo. Soit il y a un commentaire en Angilité. Pour aller. Baba Logota, Panzani, Panzi, Panzi. Bata Kabila, Bata Nani, Bata tout, Oya Finga, Bata Oya Zofinga, Motu Logo la pondu à 4 h du matin. Donc, on tout va oser. Vous comprenez? Na bandi mina biso bana bakande belé belé ba oser. Puis même soit un coup de tête à la Ligawa. Anga commandé. Donc, ayo raté. Bah, pays c'est France, ça y aura raté. Il y a un moment aux États-Unis, ça a fait.
Pour les États-Unis, vous recevez dans mon so 6 000 moutons dans d'autres. Ok, 10 ans. So 20 ans, so combien. Dans les États-Unis, vous avez combattu les Agaya mon yo. Yo, bon, ce qu'on a yo, et c'est pour aussi battu. Les États-Unis, c'est ma moutouté. Qui combattent à mon dans la TV. Mais dans d'autres, vous ne rien. Parce que, ok, ma moko. Donc, bref. Beaucoup de gens ont dit que ça va faire concernant. Si on a Kofi, producteur a Kofi à Malil, mais en tout cas, il fallait à Obeta. Ah bon? Même à Beta, il va tomber à garde de l'autre. À Beta. Première fois, à Beta, il y a un arena. Mais à Beta, beaucoup de gens ont en prison. Donc, il fallait un camarade du président français. Aza président, camarade de président. Si vous avez un carnet d'adresse, vous avez un. Alors, fait rigola. Le 25 février 2020. Ah, retard. Oui. Il fallait bêta la période où il y a un bêta le 25, on a pas acheté le 25. Ah, tu as le 25 novembre. Il y a un bon, il faut l'andaka fali, il faut ça m'amener na iti. Bon, à l'andina. La minute à l'année. Ah, c'est le calendrier na eh à Kendagi Paris à Betty la stade de Mati plein on a EPC sentiment à Kepet si vous y a qui arène le c'est mabe il fallait azela à Bet arène pour aller comme nasé te maintenant Betty on te na carrière à Betty te au bandi dans likolo et nasé ça bon parce que il faut longo la fali pour y a des adversaires alobi ka adversaire na ende batule ba olo alors le quoi ya zolo ba bon ok, na 18 000 places. Pour déjà, il y a 40 000. Et il y a fallu qu'il y ait un stade de France. Au moins, il y a un petit peu. Pour ceux qui ont senti qu'il y a un adversaire, tu vas être face à face. Ou bien le même jour, il y a un petit côté. Pour tout le monde. Et c'est un peu de martyr, il fallait bêter le roi. Et c'est le même jour. Mais ça va bon, par exemple, vieux Sony le 24, le 28, continue le 31. Pour total là. Mais si novembre, février, on a 18 ans libellé. En tout cas, on a 4 ans, on a une invitation. Donc, il y a. Mais quand on a la campagne, bien Sony avant, on a eu un papier dans la campagne. On a pas déjà information, on a déjà. Pas de billets en ligne? Non, billet côté que c'est long, mais information. Tu dois informer les gens, non? Vous allez comprendre pourquoi tu as aussi pour information les 4. Vous allez que 2 mois après. Donc, bon, on a conseillé, on a conseillé, bon, 2 mois après, il y a l'indépendance. En tant que ici déjà, ils ont moqué, il fallait ça bêta. Donc, il fallait aller la Vandigné, il fallait aussi ça que foot arena. À bêta arena, s'il y a zongissima. Conseil moi à plaisir, à vous bêta na comment non? Bêta on t'a 2 jours. Na arena. Encore arena. Au moins d'être fallait que na bêta 2 jours na mati, ya que na tata a fait 2 jours. Et ce matin, on a 40 000 ou 50 000, on a 80 000 là combien. Donc au moins t'es que coconut. Donc il faut pas tout travailler à faire, il faut pas me mettre la grandeur. Pour comme la grandeur, il faut que choquer moto en tête. Et ça bon. Pour falloir que vous bêta ticket car, vous bêta à Betty Londres, à vous bêta Belgique, à ticket de car. Ou à ta mission congolais moi bêta. Déjà petit dans une autre ok na Madeleine sur place. Madeleine. Bon, ce soir il y a comme me kokina ya, à quel na Madeleine bon. Vous me visa na EP 4 ans. Même Mikolo va piaga 3 ans 4. Mikolo mututu biso tout 3 4. Ba bien sur un mois. Mikolo mututu a musicien, pasteur aux années 4 ans. Et alors il fallait à Fongoli Schengen miso. Bango moko te, fallait nem de Fongoli bango. Fallait à Fongoli miso. Mais guide. Voulouzi. Voulouzi youth. Ngai mais il n'a pas musicien yi. Oh. Il faut son andila. Ah, viens à Koufi, viens à Noko Koufi. Nani? Nani yo, nani papa Noko ya ba Congo nani. Ah, toleki anda kuna esiko ya. Ah, Nemo ndantemi. Na leli ake trouble tiki na ma bébé na Congo. Ya za katia biso mo chaleur. Ah, ba ke boke na CNPP, bosiko nani sis. Ah. Mais fallait être toujours fort.
pour ba salo fallait abeti na États-Unis yani tu ba obeta wala te wana obeta ba salle de fête ouais ah mais fallait abeta penda ba salle penda ozo comme salle oui belé ba obeta ba concert ba salle de fête kasi yo moko lobi mutu na programme na iti te ya moki mabe mikolo ekominga na kende lokola fali mais aucun na salle de fête mabeti beta salle oyo eza kombo. Oh. Ah! Bon, il était un producteur. Eh, fali ye mo exigeant que bo ye la ngai lo ka boité na ozwate. Ndeno zomo la silence héritier watanabe. Azoya. Mana na bombe eloko na ya bandi wana ya bolingo. Chemin de la gloire. Ah! Na moni de anze mo wana oboma batu. Na msaki yo. Avant nenye, tama obima buwa ola lisaba otu. Ngana ye na pétage to ola lisaba otu. Amakasi na yoki sa goga na yoki eloko moka bandi wana bana basi te maboke komi na mitemo oh ah iloko ezali tobomela bango ti po totika ye tokosi batu po toya siko le 12 nga le 12 na obima décembre deuxième siko wata obimaka wata ozela nani azela penalty esika ozwali 12 ya kobimela o déjà faire abimisi bilo dynastie bimi bimi tout marambutu bimi ya tikanye moko tikanye moko na ngai ah yo to compter na mte te po ngai na kati o côté ngatende na o te kati o côté ngatende ah na la kati compétition ituba o côté ngatende sika bango bazobunda yo ye ngala ko wa bito banzoko papa na ko beta ba rien na wana bilo tout wana beta oui moi je fais des grandes salles na poto wana nyos oui attaque pasteur mais sikoyo dans kende attaque musicien. Et Moïse Mbia zo kende stade en tant que côté à terre. À quel en tant que musicien. Moïse Mbia la carrière. La lobby à quel local la musique. Oui mais la musique n'est pas na carrière moulay. Oui combien d'albums à succès? C'est un pasteur. Yo za bébé musical. Na za bébé te ponga na musique avant bango. Bimisa disquette? Na bimisa biloko. Oh. Oui, yanzambe bima. Et bien matende. Bon tu vas bon allo la ba tutu ba yeba ki keza yo. E ba yeba ki keza ya. Est-ce que le là bon? Oui. Vous êtes là en concert? Oui. Wapi? Na beta concert mais au travers de Vox Day. Vox Day c'était le meilleur orchestre du moment là. Dans les charmants, les sarments. Ah papa, tu beti fali, tu beti ferré, tu beti héritier, tu Denis les. Oh là là. Na bango tout wana voilà, même fali na épargner. Ora na nango. Mais ceux qui toquent net na ke le 25 ans, ngam na obeta avant diète. Ils souhaité to ils a programme ils a bongo. Nani? Kobeta na c'est fali nenga za wana, so ngana komi lelo na obeta. Mais programme c'est la magava. Bon on a pas concert à 3 heures du temps. On a na zolo ba te, ya za 2 heures ya ye moka obeta. 2 heures. Fali na 2 heures oui. Donc ndenge za wana na 2 heures ba cha na stade na laki na ngati, mais na beta ite. Na place. Kuna pe na place. Fallait article la 10 minutes. Place c'est ça. On a obété na pété. Obété ni quoi? Pété. Ah, ne place et bomi batutu. Ngana oza premier musicien obéta so na ke avant ba ferré avant ba kofi ou abeti you arena. À part Bernabé o ya ngande mutali botso na banda. Na misa congolais. Mais pétage ngo obéta onde. OK, yo mo na zanga moko te parce que zanze monga pe na oye mangamo. Et c'est bon le batro nzamba boaka et c'est pour battre. Et banda bon. A pété pour a komi na suka, a pété pour ma belle qui mokili beba qui pour na pétage. Papa, pétage. To kesko. Et voilà château fétiche. C'est que tout gars qui va tout bra pétage. Va doit passer la bilamba. Wana mitengena minike koti na kati. Oh. Parce que va ça ba accompagner ata olingite bango mo baye. Ba yo bebi sur le makambo. Que ça bon pas. Waouh, on veut le yemba mo ba Mbemville. Yo tika makambo te. Na bien. Ngala goga ne to tia ba otu. Motuna tembe. Afin de kimia. Alo bagate. Amona bagate. Po banzembo eza net bisto aba. Ba ilunga mbidi elembo ya la paix du cœur. Banzembo eza ba rumba ya hotel misela ba ouragan. Et là liste ben ouragan. Mais aux hommes Médé. Mais Médé a dit avance pour ça qui trop à continuer à barrer na biso toujours retard. Vous comprenez? Ngai ko dutaka na ngati. Na obeta biloko na nyoso. Na obeta concert ya na obeta stade yanga
ya nzambe na obeta pe stade ya pétage ti na barena na mutu a calcul na mutu a bilembo so dia na otala pour campagne na campagne électorale le banda de 19 na zotala so possibilité ya linaki so que ezate mais na lingi na kende ata 3 jours tokena goka zoya goka ça yo moni lo ne na bwaki wana te wa mutu featuring ayembi na jeune moko ya jeune na Goma bo lingi honorable ba yembi Patrick Munyombo donc ya somme. Alors dynastie deuxième volume troisième volume parce que volume 1 bima déjà au fur et à mesure deuxième volume première partie ba yembi na ba Serge Mabiala na ba Ouraga bimi volume 2 deuxième version et bimi pe na ba Céléo na ba JDT maintenant ba to moni JDT na fali ba comme bouleversé te mo JDT a lobi a mokolo na bango ba na musique ma bango wala petit na JDT aza esclave te aza esclave Mika lobi lobi nzembe bimi ah bon ndembe bimi siko ya osani nzembe bimi a ma relation na fallait à grande relation comme ça va se guiter papa de tolobaka fallait à grand ngolo et aza wana JDT aza pe na besoin ba connexion bato ye phase de la muke te yaze yani yaze hypocrite disque beta beta na popi aza hypocrite eluka makam eluka makam tika ye comme pas popi pas popi tika ye wale boga wa mtu na nganga na fanatique na ngaya liboso yo oh pas popi pardon beauté pas popi na lela effort po aza na ba warrior bazana ye ba golois au sans ou après bazana ye yaza musicien aza musicien a fait arrêter un musicien pas falité wa ba petit na ye yaza artiste esika moto ezali ake esika mbongo eza ake et puis il fallait ande kona ye ouais na moni mabeta nde za na roso na ferry na roso la pena fali na roso la pena ah yo babi de la na au so pesa position non comment trop fali te na sina bloba batu plusieurs fois fallait a petit na nga ya kati to wuti côté mongo biloko na yemba ke pesa nga bonjima na nzoto c'est tout j'apprécie sa musique mais nandima ka ferry nandimaka bon nandimi mona popi Serge Mabia pas popi na deuxième Congo mumba mutaleki Serge ça te par caisse Serge Mabia donc yana ba mbisi na ba restaurant belé na ye na Mambo Galaxy na côté poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ye mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette oto bengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy azosala pana bana mboka yango wana congolais pona esiko yo kolela or que ba congolais toyebani osali 6 mois bobundi na propriétaire te musapena lisu mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza musika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. Nandima oh nani ajeje. Ajani. Guerre mo mungonge komo kimame nandima kai. Okopa. Menete logo mutu ana lobagi ono. Oh ya leki fali wana buda yao nani wana oh musicien o do babindo mende konanga babindo ah wana musika nze monini ya salo eleki mama eleki mbede eleki lokola amo yo sangala baba tika biloko lo wana tika est-ce que yo kanze mango te mama be ima kelele wa biloko kala makambo changer to komi na kilelo oh
kilelo yango oyo tende toaboye kilelo yo oyo olata susu bilo oyo ya 1930 kilelo yango oyo tozalinga na yo lelo oyo te kilelo sikoyo boyo sikoyo oyelanga nzembo ya 1930 naokenda wapi etengama pete bato oyebi tiaka bato nyonso poa otiaka bato nyonso poa te neti babindombe aza musicien okotia mpe poa te batiaka poa soki owapeti na ngai ya bwana te naye nafali bauti kote moko boyo sikoyo sosoba aventure wana ya kala wana sikoyo opesa ye moninga me azali na pasi te ere wana fali ya souffra qui ne connaît pas ça soki otie poa na moninga eza problème eza tante eza nao makambo ya bongo te mutuna babinde lokola batielaki nzembo kuna angatiaka motu te wa musicien c'est la bonne musique il faut faire andima lobi bakosala mbongo se monani asala featuring na fali eza business mais Congo eza bongo te Congo ezalika te kiwenge te époque ya wenge esili baza bamaître sikoyo bakomi bapatron bakomi bamaître baza bagéant wera géant nani jibe géant ata forcé abeta lelo yali de bagénaka koko bakidumu kidumu azwa coupe d'Afrique deux fois mais lelo so otie na terrain naye na apesanga germon ya lelo bon totia Chancel Mbemba abeta ye kaka mbangu apa bakidumu bakakoko bafille pema ozo comprendre ere wera azaki soki akoti bato bake Marie Paul ndimaki un jour Marie Paul mpe akoeleka na boye moto na telema na musicien mo na restaurant mo boye bato baya osengaka autographe baopesaka babizi ya telemi ayebisinga apre abi mboko eza matata deilesipe bakomosenga autographe grand star na monene me aleli nalalisi ye eza bongo donc nga na oyebi so vérité babindombe bato un grand chanteur azali mwana ya papa na yaki na mbongo azali un musicien bien stable mais là c'est le temps de Fally c'est le temps de Fally et de Ferré bazokende baone baoconduire ozomona na Goga baza droite Fally Goga na Ferré après petit noce les restes wana baza mama bato bazo accompagner les restes Fabrigas, nani mususu. Comment il y a succès ça suite. Amuketonga Lacoste. Il va bien quand même que na mise photo. Bodo tani. Valia sa pesindela. Mikolo ko bika ba musicien. Ni nezoleka parce que na mona kiyo il semble que yo ba justice au bosana mais aux ongsu na justice. Baketanga komonanga entre Irene Mukabila na yena ndeko nanga mususu ana ni journaliste Sylvie Bongo bafunana depuis des années siko baketanga komonanga comme témoin yango na ke koloba vérité batuninga oyebi tel ndeni na expliquer ndeni na yebi andeko nanga Irene Mukabila oyo azali journaliste pe aza relation nanga ndeko abenga yenga alobi nanga boye yango na kepe na bengi ndeko na me yo lingo boma moninga pe o récupérer break nende on a eu biloko na te tala na bengi pe break ango o te nga kutu na ye ate loko te na civil loko te mais na presaka civil nga sala ba biloko na ye me nga na ye loko te siko poison nde na bi na yebisaki ye so moni ko na preuve il y a poisson funda mais so za preuve ko funda te wana break na yo ngala ke o témoin bitel ya bengi nga lo mina ngake tel a botele break pe atela ke break na kata mbote siko ba bengi nga na témoin na lobi vérité ya wangani ngana wangani ndo wana awana bi o te yene mudayela nga idewa amoye komi danger donc na keka ko témoigner par rapport à la tribunal pe elobi nga kende tout to yoki na kenanga dans la même chose on a justice ma comme en justice ba ça la plaidoirie le mardi si tout va bien et puis ba 4 les camps
Donc il n'y a que ça. Donc il y a rien. Alors baba na mboka ba ko vanda pe ba sololi na bango ba yokani ba retirer ba plainte. Bon, comme dans la pénale, mais ba ko peut ko ça l'arrangement. Mais ba se réconcilier. Mais oyo moi tout quand madame vous êtes bon, justice à cadre. Très bien, on va évoluer bien sûr avec l'homme de Dieu, le prophète des nations, le prophète Denis Lesy. L'autre aujourd'hui pour attendre mingité, c'est juste te retala et pour na moi ba question d'actualité ça na table na biso na biki héros. Boss Djonga za ko sepela, merci. Djonga okula, yem ta si petit fali mikolo mo lia kuna chaque jour. Il faut aller. Pour qu'on fasse bien. Ba restaurant poto et mindele eza mubulu. On est cher. Même au Yamundo, on est là, c'est $50, €50. Pas Djonga, Azolia na ye. On est au filet, Debisoliaka. Debisoliaka. Chaque fois qu'on a que d'argent. Les poissons na yo. Les poissons, moi vino, tout ça est à l'aise. Vous avez que là dans l'hôtel. Après que peut avoir les bélés, tout ça. Et le ngapoto. Et le ngapoto papa. Petit fallait vivre en là. À vivre. À vivre na mon attend tout ça be mission au côté la biso na ça petit ça fidèle c'est bien ne conseil on appelle ça militaire à Kanda au monde a comme den batiki faire atiki au monde à quelle wa akendo luka visa ya Rwanda ya Rwanda mais quand bari pour la Rwanda bari pour la mutu na mboko yo zi visa mais siko ye baketike na Rwanda na comprenez to yambi a fingi biso or toi ça na fali lero mbera na ye ake papa ero lembala mais moi il faut que kangi bo simbi passeport elo ya la kadite elo Mwana yo lite ya Kanda. Comment les rebelles là aussi. Pire mwana quand est-ce que rebelle. Elle a pété lobe ya zongi lobe ya pingi lobe bon ozali. Mwana wa boya gaete. Mongola ozonga na ndako. Oyambiye kaka. Mwana ngai zala stable. Pesa moi conseil. Lukaka côté moko mais nga conseil na pesa ozonga ne pa ya pali. Est-ce que ba oyambe susu? Ba oyambe. Ba oyambe? Ba oyambe te. O faire pe ninga zana aza bateau ya bunana ba mbanda kala ona numba nyongo ya poto ezana. Yo il faut zela mulongo ane si la pe ya côté. Bon. Aka ngamutema. Lokola obeta na nani boye bon akotia ye. Na ko arena. Po problème ezazo mutakimi. C'est ça. Au niveau où nazo monela nani. Akozonga te. Liteya. Oh azonga te pona. Oh, moko eza ya babiso, eza ya bino. Eza moko président Félix, eza moko ya Abdo Eti. Non mais c'est ba Congolais nyonso. Te papa okoka te pression. Mboko. Pression. Kindingu kuta kete ka États-Unis. Akini pas kete. Akete. Ozo mbanda. Yo moni na États-Unis, so mona ki omona. C'est à les États-Unis, quand l'aéroport, on a bandra boy. Muzegindingu. Petit guerrier. Mais bon, bah, ok, les gars, potentialité. Il y a d'autres coups d'anna, ma game, ça soit moi, ma 10, là, ma 20. Il y a d'autres profiter quand mon pépé. Azolia. Azolia, là. T'es à Kana Mawa. Petit n'arrive vraiment. Tu bandis nos biens, warrior, tu bundinga na une émission là. Oh, ngai président ba warrior. Petit n'arrive. Chef spirituel. Chef spirituel. Au fond de l'université. Dans l'Imbon di Maete. Ok, lissus. Ndenge moko na kisinjora. Sako mo beta bato. Kisinjora grave. Abuki pesa liboko. Kisinjora. Après ma pesa ibis. Na grâce mbisi. Vraiment mais Monsieur le Président. Le président de nature à Momba. L'imbattable Tchoura Momba. L'imbattable Kitoko. Jean-Marie Lessi, Azama Belé. Tokomagi na pasteur Jean-Marie Lessi. Nabike. Il faut faire une émission. Il faut faire douceur. Tu m'acasses. Tobunda kaka et puis Alain Dinamo Lomo Soukou agréable merci. Diesola. Pièce c'est comment qui Nalela. Pièce commis ma pièce Diesola. Diesola vraiment. Non. Maman Dali Diesola, merci également Mbouta Lombi. Toujours Nathan et puis
Nakobo, ça n'a jamais, alors jamais. Le patron de Noisy les Secs, lui c'est Jules Dikando. Il y a même un abisso ma pauvre Jules Dikando. Jules Dikando. Il y a patron de Noisy les Secs. Ah oui, bien. Yo comme pas nan yo Jules Dikando. Ah mon até pas jonga. Atinenga moi eloko. Ah yé écoutez wana. Asola bien. Atozo boakete mais bon, on a rappelé que Jules. Jules Dikando. Moi eloko ezali moké mais na reconnaissance. Ni makata. J'aurais moké. Eh là mokolo papa. Mais merci. Moi ezali bien. Sungaki. Sungaki moi déjà l'hôtel. Tout phénomène. Merci beaucoup, tellement ébélé. Et puis, Maître Papi Total, sans oublier Honorable Yann Bongibo. Merci beaucoup, Honorable Yann Bongibo. Merci, la première dame de Lausanne, Papa Nabisogo Beliche, parent Ridge, on dit Louawa, un enfant pas comme les autres, Papa Nabisogo Beliche. Grand merci à vous. Bana Suisse Mouvement, merci à vous. Surtout pour notre soutien, Nabino tellement ébélé. Alors, lobby internet Ninganaki. Par rapport à propos ya Sokoko, ngate Sokoko. Yo na Sokoko na wana yo raté. Mais aza invité. Quand on a mbaka on est payé. Oui. Yé banda lia ponu mutekufa. Mutekufa ndeni. Oye bi basi mususo alambe loke za pona mbali na ye. To pona break na ye. Tam sa tie moi qui mvanga na kati to atie moi eloko. Ah ochana ochaka moi poisson, moi nini. Moi mbisa uka moi moi plus cher. Oui. Moi poussière monsieur il est gagné pour ah papa. Les yeux. On les a pas les yeux. Comme mutekei. Soko quoi comme soko robo mamutu pona sindi. Ah. Soko. Soko sindi yepé producteur sindi au PC. Ça producteur a non, il avait mal parlé. T'es producteur, Nina. Le bail a oublié sa confiance avant Fali. Il a vu monter le rebelle. Ah. Et quand il a 3 millions. Et alors, quand c'est un bon côté, il y a le bien patot. Bon, vous avez aucun produit coffee. Attends, mon coffee bengana parce que n'est pas un de l'autre. Asani. Asani qui n'a eu. Ah, dans le cadre là, bon, ce qu'on est quand bon côté au sani. Mon ce qu'on vous a eu kala ici là. Pour ce qu'on va promettre en 30 fois on a soit. Ah bien nangai, mutunangai. Mais ako produit confité na bangola oui bakinawa banini mama moga mike yo arena la défense ah bo signer contrat de nini yena ba signer contrat na Kofi na 2021 le foot yani tangela combien de production akomo lia ba pondo akomo oyaga na émission porte parole Bosco Ossan il a mal parlé contre Maman Alia. Alia c'était la femme que Kofi Alelaki Minki. Même si Lelo qui n'est pas Zembo, ouais. Ata Lelo à Bali, toi Zumasi que nous respectons, mais il ne peut pas cracher sur elle. Alors, t'as craché, moi on a pas à répondre. Amano bimisana biloko yo batwa na posa na ngote. Tu vois. Ça fait la honte. Net ngabona ebaité tant moi na lo ba ça ba break tina palais na nani boy na ba boy sali mabe Nicolas Sokoko comme Amusu biso to ebaité siko ya ko lo bono amona ina ba na ba toro tanana ba break et ça mamona biso to ebaki ne fait à colère tu vois pour justifier maman 12 ans ya gité est-ce qu'il pourquoi ya gité yokota kumisa sindi na yo kumisa Kofi mais tika Maman Alia o azana mobile ya mondele tu as des preuves. Tu as des preuves? Hein, Laurent Sokoko. Même à tes yeux, information. Ali a n'engazan naza moskitoko.
ba saoudien ba olela ye ba tutu ba olela yo ça na preuve que ba saoudien ba olela ye na lobby ba olela ko ba saoudien ba musicien ya kina ba grand musicien kina ba olela ye non mais raza se respecter oh musicien ya kina olela ye oh mais raza respectueuse afandi na ye pona bana na ye musicien ya koma kuna biki c'est la télépathie ce sont des choses ça ba chose tika nana olela lia hein moi si poso mobima poso on dirait poso ya ceux qui a ni on dirait abotate ilonga bana mike so tiena didi au moins ba cousine ah ye moko président ngazana président Kofi Ayebi alors yo no kota bituma batu kokota ngo boyete kumisa sindi a moi kitoko chanteuse tout ça to yebi bete lobby peto yebite ko lobanga mamuzu te lobby o yebite pa o mona lobby beshita sima nini susu o alido o yo bebi sa manga mupama nzembo alido parce maman nani libala ya bana ekufa facilement tika ya so kokota te tika foyer ya batu bakabwana te etali yo te ba raison yo bali mwasi na yo bali mobali na yo moni mobali mama le so bia ndima bato nga na moni wana ba break yo moni bango wapi mera mona mera mera ngati mama tambola te mera na ngai kwa vanda kana poto bato bakoma ka te na ngai mama lia oh bato buzuku to bayaka pe côté la mama oh nga bitika wa kufa pamba ba oboma yo nana oboma la bi ke ba gramu pawo mama bana na eko ya kate ba mise bele akina ba le la mère sika bango ko ba mise ba tout temps ba mise ba tout temps ngamona na ba témoignage ya bien kolula muteli su oh biso to za olula basi na ba film lula rêve benda bo moi sur na mona yo ah toza mutu to ana mwa pétage na mutu oyo akanisaka mwa mutu mo basi net film mo ya zaki na film mo ya bina rapport la lela fort atikala na mutu na ke étage na ke luke akomi mukolo na regrette na komi na ke la Las Vegas na luki ya mukolo la regrette mwana kakata photo te ah alors mususu to mona ina film nzo de bato ba koma mikoli ah donc merali aza moi sipe batiaka litoya aza wana litoya epekisami te mais lobi te kabali non mais aza na Facebook te aza na réseaux sociaux te une femme posée atambolaka na ye te amonaka te soki image omoleka Didi alobaka te pepe contre mobali na ye te ye moko boye te jamais alors Didi ne cheme ça aza wana soki botake ya ye alors sokoko tika mopao tranquille avant la vie na ye liaka pondu ya sindi ndeko liaka wana me yeba eta ozo liaka ba pondu moi kimvange ezali na kati kimvange nani kisi abati na mibali na batiela mo basi nyonso batiela mo eloko po mobali azalaka mo eloko so ayizambe te kimvanga ezali kisi ya bolingo ezalaka basi batia biso na biloko basi bazwa yango nayebi bakenda ozwa yango batiela biloko ya kolia mobali moto ezobaluka sikoyo yo oke kolia biloko wana na yo mpe moto yango akomika Cindy c'est une belle femme mais tika kotouche kumisa Cindy kumisa Kofi mais tika mamalia c'est pas bien parce que oya obimisana mambo imali. Tu vois maintenant les gens bayoka di distone a très suivi na raison a star munene Kofi abimisa pena mwana siko a comme star planétaire ale loko ya zoloba eyokala siko ngomo loba ba n'importe quoi bo mona été nga obeta mama nga boy na ba été que Kofi abetalia mais ya lobi siko ba to croire. Donc, au fait, nous avons des temps à bêta maï guéri na Kenya, on a des temps à maï guéri. Donc, si vous avez des gens bon côté, parce que vous avez Kofi net brutal. Tu vois, à bêta rabasi, à oyini savait.
pour bana poto tanga amona eloko na mutu na epé eki donc mwana na makambe bilé amona alors soko likolo na yo tika kende ko produit na arena kende ko produit Kofi ata na arena luka ata arena mususu da côté babunda yebitu bakuna na Arabie Saoudite kende ko betsa Kofi kuna pour arena wana eza exploitation akpa nganu muta beti kuna alors Arabie Saoudite kende ko betsa Kofi kuna ya linga ya Paris nani mais trop tard déjà nani fallait abimi premier o ba oya nyoso ba yesima Kofi abetaka toujours premier alinga deuxième abi Bernabe abeti mwana na kwa abeti mwana kende sote nzoka nde ezali nango soko kwa zali na mbongo te kwa koya ba diamant koya ba relation koya comme nenga na l'art normal donc o ka yoza nango kana za nango comme avie na e via bibo yo kuluka ka sangisa mo alara le futare na 3 millions ai conscient 3 millions quoi Colora, en tout cas, courage. Congo est là, moi, courage. Congo, moi, courage. Papa, je vais courage. Ok. Assis, c'est peu confus, ma papier. Je vais confier à Ndimagi. Ndimagi, mais au fur et à mesure, comme on va aller pour couvrir, si vous avez au commissaire Sindi. Pour la minute aussi, on défendrait fort. Ah, ça ne peut pas être fâché, non. Aussi ni la minute au diazépa ya jete Baza na Kenya bakile ta concert un mot pour Kofi abeta na quartier latin quartier latin zo beta t'es vieux nani en tout cas vie pena elingi Kofi vraiment c'est maintenu dans ma génération on la production na Ajoana tout ça déjà passé il y a passé na makasi pendant que même ba jeune à lelo ta production t'es pas sorti bakozwa te eloko te ngai nazwi ya Tunisie nazwi conseil disque ebimi nano te nazwi Tunisie nazwi Maroc Tunisie kuna okebeta ne papa naobeta baétudiant oyo bazala na Tunisie na Tunisie nale caché déjà ya jeta babar oyo ya baboite awa babenga na Tunisie kuna mwa des ordres ali banoir baza menacé Kofi na bafali nga mpe na niveau moko oyo toa na 5000 nga bite na oya te il faut 10. Oh, on a Kofi 10. Et puis, il faut boyer un nombre de champagne, un nombre de vins. Il y a un champagne? Non, mais il y a un Kezi Beto, Banini, tout. Kezi Beto, c'est le gros problème. Et tel qu'il a été. Pire Nassan. Nawanganaï. Bab courageux, te, bango bako kokaoche litoite. Siko bako kosela makao. Kezi azawana. Après venir na palais. Akoma na palais na Gombe. Malala na émission ba ministre ba okufa na ba Brazza partout. Monsieur Delis, ça va oui. Je peux avoir le numéro de Kezi Beto. Tu es qui? Oh non, je peux pas parler. Bon, le bité n'a pas fait ça. Oh, le silence, c'est le gars. Il a un pinga côté au côté. Les États-Unis, écoute. Il faut moi succès, moi là. Il faut même les États-Unis. Il y a aucun dé. Même à Paris, à aucun. À Paris, hein? Et ça va bien. Tu comme la souka. Merci de la disponibilité parce que. Tu vois qu'il y a un samedi là, tu as le 12 décembre. Voilà, on va continuer à consommer en Olibala, va consommer Mami Kanzo, va consommer Lenga Kombo, va consommer. Ce que tu as fait, c'est que tu as fait Zoya. Mais bon, tu as fait clip, tu as fait Bimi, après tu as fait pour les 12. Très bien, merci beaucoup. Album WW Star Plus, na MPSA, na nini na réseau congolais, parce que quand l'iPhone a pris belé, tant que ça a iPhone 15, nani voyage dans Dubaï, donc boso manzembo, bo consommer. Merci na bato basomi, ba 1000, ba 3000, ba 5000 dollars. Disque mon corps, j'ai vu des gens qui ont fait ça, merci vraiment. La petite ambition qu'on a dans le bah merci. Oh, Bossali. Moutaye Mora semi disque 300, semi 1000, c'est bien. Donc, Zama Pamola, Hélène Pro.
ce que vous allez y avoir continuer misala bana okenda poto yango ozonga atenga na sina zongi. Merci na yope. Merci moto na Nzambe. Ola te kitoko. Kilelo. Merci Kilelo. Kilelo yango yo. Kilelo ndeboyi. Merci beaucoup moto na Nzambe tout na biso. En tout cas merci également. Oui que fali penda amemi pe mode mingi. Oui. Au moins petit ngala tili papa. Papa normal. Au moins li papa. Fali mu dabimisi yango. Mais t'as la petite là tout va mon lata. Hermès. Donc bah finga même ba Hollanda. Un leader. Grand leader. Allez, Nana merci. Ketchup. Na bosa MRT. Mais Mikolo na mon note. Nana Ketchup. Ngalinga ota ko Nzembo. Olo tchasongi songi kana Nzembo. Alors, Serre aux États-Unis a pu se déclarer le Binda. À ce point-là, qui a joué un album, chanteuse Nabiso. Cœur de David, comme orchestre, Awa, Ariaki, Baoya Otala, merci. Boussala moi cœur. Je soutiens. Ah, ma fort. Oui. Musique Itoko. C'est Clarette Lubinda. C'est Clarette, hein? Clarette Lubinda. À ce point-là, qui partit na Yoana, mon ya panza. Ya? Mutamizo à Braza, voilà. Chanteur la musique Braza, Lima Boyde. Oh, ya tina Nzembo moko to yemba boy. Te na mona esute. Abunga. Promotion za raté. Te promotion za raté. Abunga ka boy na munga, ebiti so kenda wapi. Alors, merci. La campagne va continuer. Oui. On a ça qui va whisky. Il y a ma baie. Parce que les gens ont fait photo bunda. Photo bunda. Photo bunda. Bande connaît sur la ciné buzz. Voilà, il faut ciné buzz. Fin cop. Le seul cas fin cop. Fin cop. Fin cop. Bande ko ba déjà que soko ngozo nzembo parce que Jenny a chanté danseuse. Oh ça la clip ningi na fali ya mwindu boy. Ayi pa kota na projet na Star Rebelle Mosso ya Brazzaville. Ba ça la clip moi qui to prendre ba fin cop na ba alcool nion sur contrefaçon. Non, il m'a fait faire cop. Oui, il m'a fait un cop. Voilà. Il a idée à bien. Message au coma et au salaire. Tout le monde a limité ou un baby. Il y a un baisine ni sur ma bé. Comme ça là bas whisky à ma bé ils ont un jeune. Cirrhose de foie, c'est pas bien. Merci mon Nzambe. Ah, kitoko. Allez, merci également à vous tous. Bozake Belé, Arthur Nzemene, Nabige Mutuna. Nzemene, on a récupéré. Las Vegas, Tunga. Tunga, Tatipo. Tu vois, Mystica, Tunga Kabela inga le bouteille mo ya bien. Yaza mutaba le bouteille mutaba verchache mutaba. Ah Tunga. Ngamo fona ya. Kende yo ya na 20 valises. Bien Amérique. On a 20 valises là. Oh ya na on avion. Oh ya na on avion. Futaka. Futaka bon na OK. Zina Tunga merci. Et à Air France c'était il y a 20 kilos non. Bango futata 50 valises. Au pied là non même avion OK non. Un capitaliste. Allez, merci tout le monde. Merci également à maman Nabiso, Lisa Loboko. Merci beaucoup de soutien. Restaurant Lisa Loboko. Il y a un champagne. Urbana, Illinois. La champagne. Illinois. Comme un concert. Fana Kende Kuna. Fana Kende Kuna. Kuna vena restaurer ça au Vanda. Au lien à quoi na Congo. Non, Kende Malo. Ma Boke Olingaka. Pakasa. Champagne. Bato Akuna Malinga trop. Non, Kende Malo. Merci. C'est la fin. Merci à Gino Massampou. Merci également à FBT Fikipo. FBT Paul Fikipo. FBT Misalande. Nabige Komona na Kalate ko sala bien. Azali. Paul Fikipo. Malam. Danger. Merci à vous. Na moi c'est wa moi c'est. Na mona ndako wana villa. Na leke pa Fikipo moi loboko sali makasi na ke kuna. Pa ya mère. Nata mère. Mère Nat. Mernate. Visibilité au Raka. Moins loco. Moins 500. Ah! La complété, non, il y a Coco. Montagne. Et ça, moi bien. Allez, c'est la fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à vous tous. Bonne évasion sur Africa Info. Bye bye. Vendredi 1er décembre 2023. Bruxelles, la Madeleine. Le Molodo Leader arrive pour un concert humanitaire pour l'Est de la République démocratique du Congo. Une soirée exceptionnelle où la musique et l'humanitaire se rejoignent pour une cause commune. Venir en aide à ceux qui ont tant besoin de notre soutien, aux plus démunis. Pour toutes les griffes partout dans le monde, je vous salue et je vous reconfirme que ce 1er décembre, nous avons un grand concert, un très très beau concert dans une vraie salle de spectacle en plein Bruxelles, la Madeleine. Réservez dès maintenant
de place standard à 45 €, de place VIP à 65 €. Un supplément de 100 € pour le meet and greet est disponible. Soyons là et ensemble, changeons de vie. Unissons Umoja pour la paix, à l'est de la RDC. Une production exclusive de l'orphelinat Gunguna, la Skinfama et la ville de Bruxelles. Fini le stress! Nakatia États-Unis! Restons chez Lisa Loboko pour Nakolia Biloko Kitoko, repas Yaban Africa. Communauté congolaise, communauté africaine, et Zalaba Spanish, même américain, Yaka Odegiste Foufou, Yaba Congolais, chez Lisa Loboko, Awakaka na Champagne, Urbana, Illinois, USA, et Sikawapi, Okokuta Meni Lokola. Ntaba, Motu ya Ntaba Batula Dongo Dongo, Nkoba, Yako Mweta Pilipili, Mpakasa, Namosaka, Basambwisa Yangora Ngai Ngai. Tonanga nini ya? Musique douce, Okolia Okomela, Kasi, Kobo Sarate, Karaoke, détente, peb activité ya ndenge na ndenge. Mama Lisa, Mufinuku ya États-Unis, apesi bilengi na kati ya Champagne. Yaya! Awa! Yaka olia madesu, batula mabumu ya ngombe ya sexy. Awa nde epai bilengi elali, stress na États-Unis, abu o, pia! Eya kania! Oyoki, omoni, o comprendre? Simba Kanga pe Bombake. Adresse na biso ezali se moko. 208 West Grix Street, Urbana, Illinois, 61 801 Lisa Loboko. Mufinuku ya États-Unis. Nzambe ya makusa. Tata mama bisika nous allons na mokili mobimba. Communauté congolaise de manière générale. Na yeli sous pas na bino pour nous faire bino cadeau offre ou ya monene ezali cité moderne Africa yango ezana sima na ngai awa. Ça veut dire que tous na maluku bande vonyo so ba yango. Alors ma référence on a zo pesa bino ezali zone économique spéciale de Maluku. So komi wana opusani monter juste na droite na yo okomona entrée Vodacom. Na entrée Vodacom wana li okomona cité moderne Africa. So le ka Vodacom moke omoni cité moderne Africa. On a accessibilité bomoni mituka to yenango moko za jeep moko za mutuka ya se mais awa ta auto benga catch na Kinshasa ba IST ba vite to yaka moto ekokoma nyonso ekokoma sans problème. Oye pour na la choix na yo. Je vous rappelle, batterie auto za koteka awa za dimension ya 20 mètres sur 20. Prix à $1250. 12 dimensions, il y a 20 mètres sur 20. Bengangai rapidement na numéro Oyo. Plus 243 999 52 66 52. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3, Azongeli, base naye, na Paris, Oyo, Yesika Bozalaki Kolia, Komela pe Koyoka Ndoule na niveau ya 2 fois te boyebake, Bilenge Zongi na Paris na niveau ya Kosakana te. Chez Djonga 3, Awa, chaque week-end, Bilenge Zongi ya Ndoule, à partir ya le 17 février 2023, ouverture officielle, ya Bandoule, Bokozwa, chaque vendredi, Suzuki Luzubu, 4x4 grands chanteurs de mon pays, à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, Bokozwa CNN Alligator, Nabaninga tout, Awa, Bokosepe la jolie kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche, Sombele Soukabisanga, Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche, et Longona Wenge, Poussana Tovanda, en matinée live, Oyo Ekobanda, à partir de 18h, Tina minuit. Kasi, Tunanga Inini, Kaka, ceux qui aimaient la CDC, Mbalamoko Night Club, To boîte et Fungwami, à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandole pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Tatakin, c'est John Masquer.
Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance na kati ya Paris, pe na France Mobimba. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokili Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info, avec Frank Stemai, Yandankala, Twende! X-Bass,